Kinzo kwa zaka malobana za koloba abakijani mokona ozala te batu nyonso ozomona mingi bakozala te pembeni na yo yo vandi kaka bana yolo bazwi likanisi moko mpona yo ozomona kotekeza kitoko makasi. Surprise ya lelo ezali bana na ye ya yolo bayebaki ye bamesanaki na ye ke papa azalaki tout le temps na concert na yolo. C'est là que bana yolo ya mibali bakanisi na ya basi bakanisi ye. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile. Mbote Banakin, bonjour à tout le monde, nos internautes, Balandi à Émergence One TV, chose promise, chose faite. Na prometa ki binoke na omona Mama Jeanne Bolé, le pouce de notre fée Papa Lutumba Simaro. Donc les lots na kati ya yolo nord na mabele na ye, mabele na bango pona koya moi tout na moi quelques questions pour la maman pour concernant ba événement nyonso linge bandro le capé o ezo le kana minutes o sengi bisoto le ka na terrain. Mbote Mama Jeanne Bolé. Mbote les lots toye komona maman. Après tout ce temps, dans la période où passé à coronavirus, il y a tant d'urgence. Donc, toye les lots pour tout le monde. To sepeli mingi to moni maman. Boni libota, boni batunyoso, santé ndenge nini, ibino moko. Bon, tozali bien, ngande mtanza mwa problème ya makolo. Santé zalongo bien. Nga libota mbeto za mso malamu. Émergence One TV. Toye komona maman. Pambate. Toyo kisango. Balobi ndako ezalaki confiné. Lelo komi déconfiné. Après tout ce temps maman fanda ki na se lelo alingi lisusu abimisa. Azongisa lisusu esengo tozalaki nango papa pesa ki esengo libanda batu bako bina toko sepela biso nyonso. Siko toyeba maman. Eloko nini esali que lelo yo moko lobi ke bino moko pardon bolobi ke to fongo la porte bana bakota lisusu eloko nini etindi bino po lelo to ya lisusu. Bon, eloko epuse ngai bana yolo basepeli te ke ndenge musique ezobeta lisusu te. Batunenga mama pourquoi musique ezobeta te biso ntokanisa papa na biso Lutumba toza na souci ya kokanisa ye lelo mwana nga Ange na bana yolo basangani donc basale eloko moko ke lelo bazo fongo la porte ouverture bandi donc ça pour la moteur qu'est-ce que kolinga ko ya ko beta et ko beta toza pena ba tonto evoloko toza ba orchestre mo mingi oya lingi ko ya ayebisike mama leo na nina ya ko beta ba ko ya mo ko beta ya mwa lelo Ange azokasa la mémoire ya papa na ye Lutumba ya bana yolo basangani ke bakanisi papa na bango lisusu ya mwa lelo bazo sa mo événement na bango awo. Vraiment, quand on est au TV, en tout cas, la radio T, Monsieur Toya a topé sa image. Émergence One TV, toza pour na image, n'est-ce pas Arnaud? Donc toza na notre coordonnateur est là. Donc il me topé sa biso de chance Toya sous tout monde sous batamine ni na ville au cas ba maman Jeanne Bolé. Ba zape ba monument na biso ya ba maman. Ba exemple à suivre. Pour na biso bano tozo ya sima na to balite to to la kata mabala to e bandeni ya ofanda parce que lelo papa zate to so mona maman afandi na ndako. Maman afandi azoboko la bana. Donc yango epesa resengo pona biso bato to kotina nteto e bandeni to roleka. Lelo to e lisuko pesa honneur ya papa parce que papa zaki mutu munini. Vraiment na makamba boye to ebité pona honneur ya papa to honorer na ebike makambo ezebele koleka ah ezaka ka Ange na birda tende mba ko jouer mais quand même maman na poids na biso ndenge to pesaka
toyebi ke ba surprise ozala surprise ni bobombeli biso awa papa azaki mutu munene peut-être bato suba kobeta tour awa baleka bayeba soki ezaki eza ndenge nini toyeba vraiment surprise nini oyo bobombeli biso oyo ya malonga oyo tokokozwa na événement ya lelo par rapport au événement lelo. Bon, surprise ya lelo ezali bana na ye ya yolo bayebaki ye bamesanaki na ye ke papa azalaki tout le temps na concert na yolo. C'est là que bana yolo mibali bakanisi na ya basi bakanisi ye omoni awa ezalaki ndako yembaka nango bapaya ndenge na ndenge bayaka awa yango lelo eza événement monene tala kaka yolo ndenge ezalaka yolo eza quartier oyo elingaka ambiance mingi elingaka kosakana mingi lelo ange awa na 16h azosepelisa bango azosepelisa babina ke babosani te ke papa azali po mokufi donc soki aza na libota na ye babosanaka ye te bango mpe bana lelo bakobosana ye te tala azalaki vedete monene lelo awa balobi bakobina bakosakana bakosepelisa ange ndenge abengi bana yolo nyonso to bakozala bakosepela eza sengo namoni bana baye bakosepela lelo bango mo babandi bafongoli porte papa atikaki ya miziki oyo akoya aza kaka musicien oyo nyonso akoleka na za mwana bango babi baye kofongola porte ekangamaki te eza soko moto akufa bakangana na lopango te sikoyo baye kofongola chambre baye kofongola porte bazobina oyo akosepela ayene kobeta eza lopango atikaki esika ya miziki tokobosana ye te. Mama papa azalaki moto monene moto ya bato moto ayebanaki papa akomi banzembo ebele tokokotanga te biso toyebi pe kutu mingi te mais bino nde bozalaki mie placé koyeba bavini nyonso papa bandai kosala papa ayembi na bato ya génération avant ye ayebi na bato ya génération na ye ayembi na génération mosusu ti papa akotaki ti na bagénération na biso mpona kopesa bana chance babima banzembo nini oyo mama asepelaka nango po lelo bameka kosepelisa mama na kati ya podium epi na kati ya résidence na ye banzembo nini mama asepelaka nango? Nasepelaka mingi na nzembo ya Satazura, nasepelaka na Jeanne Mbole, nasepelaka na mokolo na kokufa, nasepelaka na mabele na nzembo nalinga yango wana. Mama biso toza kati ya bato pe bakoyemba lelo bien que kotanga esengi toyeba nyonso mais toza pe na kati ya bato bakoyembaka ti nayoka yango oyo oyembaka nasina ya pe matanga nakenda feti moko pe boye ezalaki ya mwana biso aza kobetana monaki ozoyemba ti. Merci beaucoup. Toyaka pe awa tomeka alanga nzembo bayebaki na mongongo meka nanu mpe kopesa na mongongo no nayoka ko. Émergence One TV, c'est votre humble servante, bien que TV, mais mon gongo maman le bito pesa. Soto bito me kanzembo a Santa Zura. Mo kandateo, téléphone teo, uta yo kende lelo yo sanza sambo. Nakomi tuna soki voyage akanda. Nakomi kobanga soki bakoselinga makambo gieme. Soki bakomelinga ba lettre anonyme. Na ba oyo ba mesana na bikoma koma e. Ma oyo basomba kamera po ya mabala ya bato. Na ba oyo basala kafeti na ba divorce ya bato. Paswinga na likambo nini ye. Donc on est ça pour la maman, c'est que nzembo immortalisera maman. Donc on to sare lo mo ya mukie. Balobi nzembo ezo immortaliser maman. Omoni maman za moto bayo kakaye. Bato bazana ba maman, to bazana ba maman te en tout cas quand même bouti kaka na maman. Yango lelo moni to ye pa maman, pona ko pesa lokumu suna maman. Tala ndeti loko papa saila maman. Eloko wana mama na ose rappeler lisusu mukola matanga toyembaki yango kuna na kasi mama afanda na kasi mama moya bouger ezalaki te mais tanga okaki toyembi na kasi asantaki déjà papa atelemi nda zoyemba donc longoni a vraiment na maman. Chérie okende ke malamu mboleo elaka yo memelaka nga soki ekubi nayeba bolingo bosani ngai te o. Donc c'est une juste partie on a ebi mais quand même pour na maman to luka oye kolango bien pour na mungongo na biso pe to sala pe maman plaisir. En tout cas maman tout a été
c'était vraiment un grand plaisir, vraiment. Je peux dire ça pour rencontrer maman. Si moi, liloba ya suka te po bozana on a vie. On a ngana pesi bino souta ebele. Moi, liloba oyo pona batuna biso bazolanda biso na Emergence One TV bayoka liloba nini mama zoloba. Sentiment ya mama eza nini et puis mokili na biso mboka na biso bazomona mama en tout cas mama toza na posa o s'exprimer vraiment mboke mona batala mama lingi nini parce que depuis papa kufa c'est baka kotala mama est-ce que balandelaka mama est-ce que vraiment bayaka donc soutien na bango mama surtout wana eloko tolinga po babi TVND senga bo s'exprimer po toyeba posa ya batu batikali ezaka nini nde toza na posa mama caméra na biso yango wana boloba euta na motema bayoka azalaki nzoko azalaka maloba nazaki koloba abaki jani moko na ozala te batu nyonso ozomona mingi bakozala te pembeni na yo iyekola kotravaye iyekola mosala me naza na bato ya ye oyo batika mpenga bazali babopikiliki basilvi kamalando batikaka nga te bazala ntango nyonso penepene na ngai lokola lelo bino bana yolo nakoyoka yo ndenge okoyemba kozala esengo mpo na ngai te baleki bana baye kosepelisa ngai soki na ndako na bapaya bakomaka te seke eza ndako mabe yo ovandi kaka bana yolo bazwi likanisi moko mpo na yo ozomona koteka eza kitoko makasi seke naza moto ya bato naza na esengo mingi nabosani burgomestre na ngai te kadima nabosani bango te nakobosana bango te vraiment na bato ya commune nyonso mbote na bango Willy Mbonze na tindeli yo mbote soko moye ozala tuka nayebi te soko lekani okokota nabosani bango te mpo batikaki nga ta mokolo moko te bana kauka bana yolo bana mombele bana kimbangu bana makala babosanaki nga te tuka basalanga esengo moko balakisaki nga ke naza mama naza yaya naza koko naza nyonso na kati na bango atuka esalaki nga esengo mingi neti yo lelo nakoyoka yo ta mosusu mpe na maolo nazalaka nango lesusu mpe nakomeka ta koningisa mwa nzoto mpo boye kolongola nga pili ti oyo bosali oza boye kolongolisa nga pili eloko bosali na kati ya yolo neti bana yolo ya Paris nabosana bango te na Paris nabosana bango te nabosana bature mbole te mama mapasa viki nabosana bango te nabosana bana yolo te bachocho toro ba Marie Jeanne Rengos nabosana bango te ba Jeanne Elenge nabosana bango te tala baleki na nga wana tala makambo basala mpo na nga elekaki ebele na Londres nabosana te nabosana te Helene Mandulu nabosana bango te wana baza ya ngai ya kati ya motema yolo peza tuka nayebi nini nakoba na yolo te napesi bango ka merci na bango na oyo basali mingi mpo na ngai. Merci maman Pessi, merci Mingi, Alobi, merci Nabana Yolo, merci na Yolo, no stress. Là, je pense à notre procureur, Papa Chebachou, Papa Michel, et je pense à tout le monde. Banane Soyolo, Balingarabiso, Balandarabiso, ma maman aussi Julienne Kapinga, pourquoi pas ma petite sœur Juko Boulal ainsi que son mari, Gelongeli, Maman Jeanne. Tokomina Souka, mais tous na posa, on s'adresser sous plus na gouvernement na biso, oya excellence, Monsieur le Président Fachi. Tshisekedi Chilombo, peut-être pas Rose à la paix, Rose à la Romona. Pour partager nous sur internet, pas mona. Maman Nabiso Denise, maman Denise Azomona ma omnioso. Là je pense à maman Sylvie Moulumba, ma coach, je peux dire, maman Sylvie Moulumba, toute la famille Moulumba, honorable Jekoko Moulumba, Léo Moulumba, oncle Théophile Moulumba, papa Vicky Moulumba, donc Kouilouba Nyoso Mbote, maman Loba vraiment pour na excellence. Papa Nabiso Fachi, maman Nabiso Denise Nyankeru, nabi ke to papa akufaki toyebaki biso nyonso. Donc maman naza na posa bo s'exprimer toyo kabino. Maman Jeanne Mbole yo avandi kaka na kabina 24 ne siko batika kinga nazaka kawana. Na sanze tali demo ya yemba wana. Nazaka sanze te wana. Awa na kabina 24. Ngai na utaki kobela makasi. Naza makolo zo déranger nga makasi. Bon. Oh nous sommes sepela tant que moi ça zo ya talanga na sepela makasi mama na ngai no sa bon. Yaza ki vedete munene muto nous sommes ko mona nga na nga kakao. Tambola nga te na za kakao. Na vandi ga ni siko ya tika nga na sanze tali damewa.
Le Zerve parle à ma place. Papa Lutumba, un grand poète. Akoma mingi alobe belé maman naibi qui est déjà idéologie ne azotambola na ontilelo pour maman pesi pena makambo senti so tuni abeti ba mambanzeta lidame donc kanisi susu papa na makambo belé papa ndo laksa biso parce qu'il y a zanga réponse té donc tozawana merci beaucoup à notre chaîne Emergence One TV tozawana to sepeli makasi lelo tomoni mama Jeanne lobi pe to tambola to ke mona batu mususu en tout cas elle est bien to tiki kaka to savourer sikoyo musique na biso tout à l'heure ba musicien na biso bazo pesa makambo donc yango kandetikali. Merci à tout le monde qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin, de partout, bana Poto, bana Bruxelles, Karine Kanka et Prosper Zamalek. Donc topesi bino nyonso mbote, Beloti Mampuya, Huguette Kasongo, Jidi Bola. Babi donc Jidi Bola Souka quoi. Donc Arnaud de Mido, donc Arnaud Mido, notre coordonnateur de la chaîne Emergence One TV. Merci vraiment Maman Jeanne Bolé et Oto Sepeli Mingi. Chaîne Emergence One TV et kota la maman lelo. Maman. Eza chaîne biso. Soko koko lo ba moi lilo ba moko. Po ba biso maman lobi to pambwami. Donc di pamboli ya maman ndele kaka. Po ende mutaye baka mutazo bimisa na libumu. Pasi wane utaka la maman. To na posa ya appréciation na yo pour la chaîne. La chaîne na biso ya bana yolo donc na pesi Arnaud de Mido mbote mingi pour la chaîne na biso bana yolo na pesi bango mbote bana Bruxelles ba Kashika Nene ba Jimintu na Bruxelles ba Priscilla Bubu Karine Bubu na pesi bango mbote mingi o za chaîne na biso bana yolo fo botala kango makasi na poto na Kinshasa bobima botala kayango na Paris na Congo na Londres botala kayango Congo botala o za chaîne na biso ya yolo na pesi bango nyonso mbote na kombo na Jésus. Amen maman. Je vous invite plutôt tout le monde à vous abonner massivement à notre chaîne Emergence One TV et notre coordonnateur Arnaud Mido. Et là je salue encore Judy Bola bah Judy, na Katia chaîne. Abonnez-vous vraiment massivement et vous ne serez pas déçus. Merci mingi na bao balanda ki biso, bao balande mission na biso, bao ba sepelaka na biso na chaîne na biso Emergence One TV. Tosengi mingi merci na bao ba soutenir biso pe de loin ou de près. Et Kalaming était nyonso ekoleka malamu toyebi ke boza na sima na biso. Et là je vois le couple Carlos et Sandra Mbabou na Londres. Donc merci yoyebi karande to sololara. Donc nayebi ki après makambo nyonso roya nangona nanga kimia couple Kandi Chama et Francine Dombe na France. Na bosanité maître loboko na kauka kalate nayebi ke tozomonana. Erika Mwanda na Australie, Aristote Missini na France. Et là je pense encore à Jancy Foyo en France, pourquoi pas aussi à Batur Mbolé en France pour le compte de maman Jeanne Mbolé aussi. Donc là aussi je pense encore à ma copine Bibish Mayambu, couple Fofelito qui hein belé mais les lobos non muketo tanga bino mwandam HK donc naebi couple Nadège Matondo donc naebi ke boza et bela en tout cas bozo landa biso tozala wana pona bino tokosa toujours plaisir na bino couple Zamalek toza wana toyebi ke bino nyonso bozo landa biso bo soutenir biso parce que za chaîne na bino eza ya mokili mobimba HK yoyebi to banda lelo te to zali wana Huguette Kasongo donc lelo to bimi Beloti Mampuya Bibi Chama na kati ya Jobu pourquoi pas Serge Lufalanka toute ma famille Bampembe famille Nkoko je pense à mon frère Bravo Bampembe le commandant des commandants et mtasala la fierté à famille et puis adingarale qui n'est pas mingi Betty Bampembe na Yesu yoyebi Shido Bampembe Bozé Belé Sarah Maître Ken Jiko Boulala Lovette Lunda Tabita Mavanga pourquoi pas à mon fils chéri Jonathan à l'école et à sa famille à l'école. Là je pense aussi à ma fille Keren à l'école ainsi que à Lesline Kapinga. Bisous à ma maman chérie, à mon papa Jean Kokombaki. Bye, tokutani prochainement. Merci.
C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona par rapport à Évangile.